Bonjour, bonsoir, balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Naba Onyon, Sobazolanda, des shows d'Enar TV. Ceux qui ont pour Talinga, les Lomba, la Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV, au Talaba Réalité, Zole Kanamokil. Merci beaucoup, Yoka Sije, Oyokosalo, passe. Papa Lobi Nanga Boye. Des shows d'Enar TV, Zoa dossier Nanga, Zoa Sije Nanga, Zoa problème Nanga, Lobela na chaîne Nayo. Oyebisa batu makambo ezole kana mokili mais papa lobi boye lia na mwasi o lia na ndoki est-ce que ça ya solo to ya lokuta zala branché toke na détail les plus importants na ngana pesa ba bonne fête na batu nyonso bazolanda des shows d'Enar TV ba bon Noël na bino bonne fête 2020 kolo abatela biso na mikolo mike etikali to kota na kimia tomi batela tozongi na sujet papa lobi des shows d'Enar TV tozalaki na Kinshasa na mwasi na ngai toyokanaki tokendo vivre quelque part na mboka moko boye tokotanga mboka te po papa azawana alobi tobetaka lisolo kombo totanga te mboka totanga te po to cacher ba identité ndenge ye moko alingeli papa alobi bazali na Kinshasa bazali ko vivre na mwasi ba coopéraka na mwasi ba boujara na mwasi ba ko kangisa mbongo po basala voyage ensemble bango mimbale mais papa azalaki na camarade na ye na mboka o bazo voyager ba kende bango mimbale na mwasi na ye papa solola na camarade na ye na téléphone alakaki camarade soki tokomi prêt tokoya na mboka oyo zali biso pe toya koluka vie c'est-à-dire quand ne tozala koza na Kinshasa obengi camarade na poto na zoya quand ne tozala na Kinshasa obengi camarade na Angola na zoya to na Afrique du Sud na zoya dans ce sens pour comprendre papa bengi camarade na ye na pays wana azalaki abi non na zoya mena koya na mwasi nanga ensemble camarade alobi problème ezate boya ensemble lokwa bozana mwasi ngana ko séparer binote papa longwe na Kinshasa nzamba sungi ba mbongo ekoki ba billet ekoki ba sali voyage ensemble la mwasi na ye ba voyager ba ke na pays wana totanga pays te parce que ye ba kaka soki mutabi ko tanga te to tanga te soki mutabi to tanga ba voyager na mwasi na ye ba ke na pays wana ba komi camarade wana pe ayambi bango bien avant si bango na ndako na ye ba bandi ko vanda na ndako kwa camarade wana na pays wana ba voyager c'est-à-dire ba longwe na RDC Kinshasa ba voyager ba ke na pays wana ba on peut ba ke luka vie quand nde to kenda luka vie partout yo yebi Afrique du Sud Angola Poto Canada partout mais côté ba on baza to situé te to betaka lisolo ba komi na pays wana camarade ayambi bango ba vivra na ndako kwa pays wana yoka basi buzoberi yaya yoka bana basi la yaya yoka desio vede sekizinga mingi yoka mama bosse ressaisir muke to sala ba émission o po tantôt au cause de la peine ba tentation boye lio o se ressaisir c'est ça voilà pourquoi to sala ba émission o ezaka poto yoka te mais ezatan yoki ozui par na compte na yo ato sala ngote to o sala ngo ko sala lisusu te ato sala ngote ko sala kapete mais bakisa kaka maele na kati ya mtu tozongi na sujet ba komi na ndako wana camarade ayambi camarade na mwasi na ye ba vivre ensemble na ndako wana nzoka nde banda vivre ensemble mama ko indeke oyebi ko ya ndeke mama ko yi camarade ya mobile na ye ndeke oyebi ngolo banini c'est-à-dire mama aluli camarade ya mobile na ye sika ba yambi bango buzoberi mwasi oyo ba uti Kinshasa ba ye na pays wana sika ba yambi bango aluli camarade ya mobile sika ba kiteli na ndako wana. Nous on est là. Yoka siko yoka buzoba, yoka détail, oko regretter. Babandi ko vivre, ba vivre aka. Ko umela, obika ko ya mboka sika esenga mutu faut comprendre mboka esenga biso ba papier esenga gauche droite yo babanzela polobi oluka pendeni oko sala musala o se stabiliser oluka soit ndako côté ni bokendo vivre na moi si pembeni mais en première ligne il faut bozana maboko muta yamba kibino ba vivre ensemble nzoka nde ba vanda kana mama si akoya kindeke c'est-à-dire mama akoyi ndeke mama luli muta yamba kibango ya basi ndeko langa mwasi bino ezalaka nini des shows ezalaka nini bino ba mama to sola na koto bien ezalaka nini to take sujet yoka mama sa koya kindeke aluli papa oya yambaki bango na mboka ona mama aluli papa ona na ndenge ya mukete mama aluli camarade ya mobali na ye akweyi ndeke yaya buzoberi ba mama makambo yaya tout ça la ba émission bo eza bien tantôt yo po ko voyager na mobile no boke quelque part ke baka na biloko aboye yango to ça ba émission oyo aluli camarade ya mobile ba vivre aka
mobali tanga bima ke ko débrouiller pour luka mamba papier aye bandeni ako bando beta ata boulot moko rapidement pour ba luka moyen ko kende luka ata chambre quelque part ba vivre tant mobali ake ko luka misala to pa ake ko luka ba papier yena camarade ya mobali jardin d'Éden jardin d'Éden moi ça kotika na camarade ya mobali kaka na ndako ano bayambela ki bango bazoko tafuna mama bazako tafuna mama ya tina degré oyo oyena mobali bouti Kinshasa boke quelque part oki kokanga mutema te oki kokanga makolo te ya ozela boyena oya yo mobali ba panique ezaka ya nini bana basi ba panique ezaka ya nini ya panique wana nde tolinga to ebezaka ya nini maman ne batika la kana so mobali na ke ko sala ba démarche pour luka ba papier luka moi cop asala moi connaissance aye bamboka maman na simana camarade ya mobali jardin d'Éden akoma na eko bimana camarade ya mobali akoma mobali akoma même ko constater papa le bibo est des chaud na bande même ko constater que il y a un ça ne va pas entre ma femme et l'ami entre ma femme et mon ami il y avait j'ai regardé il y avait un ça ne va pas. J'ai vite compris qu'il y a un ça ne va pas, il y avait un ça ne va pas. Parce que ba acte 42 ya kizaraba. Ya bolingo ba acte bolingo ebunga narati. 2 fois 3 fois muta comprendre, c'est simple. 2 fois 3 fois ba comprendre bino, c'est simple. Et c'est ngaraté zo bata milaité. Bolingo batumi ba leso balingani 2 fois 3 fois comprendre. Ezala mamba milaité. Balingani na camarade ya mobali na ndako. Ezana bata musulo kwa camarade ba umela na ndako wana parce que omondi bamboka okende o tokenda rapport c'est stabiliser ezala un peu difficile au début ezala kwa na ba Europe te oye borobwa kangunda ba opesa au chambre bovandino eza un pays en Afrique c'est-à-dire yo moko il faut débrouiller au luki bambongo na oke futela ndako na mbongo na yo moko ce n'est pas comme l'Europe ou Canada ou encore na ba poto ne tozali oye ba pesi au moins chambre tout ça n'entendo lukara mikanda ba régulariser na l'état non. Alors bibiso eza bongo te côté to kendaki eza yo moko il faut débrouiller vie pour lukanda ko bando futela tout ça tiozo a elan ya vie mama ta oya bimaro ke luka mama tikali na simana camarade tina niveau ke mobali ayeko constater pe tina niveau mobali ayeko kanga mwasi na ina camarade na ina kati ya ndako wana mobali yemo kwa kuti bango mobali yemo kwa kangi bango mobali yemo kwa vivre na misu pe na suka mwasi ayebise ke o mwendenge eza wanga na za susu na comment dirais-je na za susu na posa na yo te ngano bolingo eza lisusu te tikanga na zala libre na sala vie na nga bana basi donc vous avez na mobali wana Kinshasa bobo voyager boke na pays wana obino bokomelaki yaya ozali na bezo sala vie na oyo moko te oyo koyoka posa ko sala vie na oyo moko pour mobali a déplacer yo bokomi esika bokomi okuti oyo moni aza super koleka mobali oyo boyaki na ye okomi na bezo sala vie na oyo moko esali passe mama lobi na lingi lisusu te tikanga na sala vie na nga moko sala chemin na yo obalanga pete tozalaki ka ba chéri to sali voyage ensemble le rôle simbite tikanga na sala vie na nga yo pe sala vie na yo buzoberi yaya papa lobi aboyaki kozwa na ba problème na camarade na ye parce que za camarade oya yambaki ye asengaki bango kaka merci atikaki bango mwasi wana atikali na mobali wana babandi ko vivre na mobali wana na mboka wana esika bango bakendaki papa aza mwana mobali ka nde mobali azaka kendaki azwa vie na ya continue vie azwa pe mwasi mususu abala mais quel est maintenant le problème pour na mama oyo mama oyo alandaki garçon wana po akutaki garçon wana déjà zaka na mboka wana akutaki un peu stable yoka boki ko voyager na mobali ko kansate ke nde yo komi na mobali na yo bozana eloko te mobali non tikala ka kozana eloko te non yaya bamboka nyonso tokendaka débit ezalaka difficile mais par après nde mutu abimisaka mutu bamboka nyonso tokendaka difficulté ezalaka au débit mais après nde makambo etambolaka ce n'est pas dit que soki bo voyager na mobali nzela moko oke okuta bato basi babonga to bato baza déjà na stabilité à vie okuti ba garçon o baza déjà bien to ba papa o baza déjà bien po ba olata bien po aza déjà na voiture po aza déjà na ndako osutuki okimi wa yo mobali non bongo ebi yo mobali noir oza lobi ndenge nini obi teke lobi mobali wana oyo kimi okoza la plus que oyo landi mais c'est ça kokende liboso eza kokoma te okokima mobali no po boye lelo exemple po boye lelo na poto okuti mibali ya poto ya bien mibali ya kitoko mibali ya ba voiture mibali ya bandako to boyi te bango bayaki kala yango okuti bango bongo mais yo na mobali no boye siko pressé ya nini
Oyebi lobi mobile noir ozalanan. Maman oya kimi mobile na ye, akimi bake vivre na garçon oya yambaki bango mobile ya longwe na ndako wana, ake foute la hier atiki mwasi na ye na ndako wana, na garçon wana oya yamba bango, atikali na mwasi na ye babando vivre ensemble. Chose grave. Tala niveau ya infidélité. Tala niveau à couper sa muninga choc. Muninga obo voyager na ye ensemble. Mobile obo voyager ensemble. Boye sika moko ko koma na destination yo changer idée. Yo ke ko linga mobile mususu. Mais ça li bien te. Et ça li passe, ça li sonne. Papa zole la papa bina regretter kolia na mwasi kolia na ndoki. Est-ce que ça ya solo na ebité? Tolobi ndeka keza question tantôt yo ko répondre na question wana kolia na mwasi kolia na ndoki. Est-ce que ça ya solo? Juste question. Tolobi te za bongo question po elobamaka. Papa lobi atiki mwasi na etikali ko vivre na garçon wana. Mais quel est maintenant le problème? Le long ndenge tozolo babwe. Papa lobi des choses ngane na za na bala déjà na yiko kuta na mwasi mususu ka na mboka wana bolingo ka nde kuta nsarabato. Na kuta na ina mwasi mususu na bala mwasi mususu to vanda na ye libota pe zo sala manaza déjà na bana mibale. Mais mwasi o na yaka na ina mboka wana mutu alandaka. Abeta ye kipindi. Webi kipindi. Anyata ye gauche. Webi gauche. C'est-à-dire mutu oya landaka atrompaka eka yoka. Webi mwasi tango za na maboko ya mutu mususu. Mibali bando mono kitoko. Mais soko longe na maboko ya mutu wana. Mibali nyonso bando lando bakimi. Za kandengo wana yeya. Mwasi amona na aka kitoko tango za na maboko ya mutu. Tango za na maboko ya mobali. Nde mibali bazo landa yo, bazo kosa yo. Mais tango olongwaka na maboko ya mobali wana ba o nyonso bando lando bakimi. Ba o nyonso bando kumiso za kitoko o mona bango susté. Ba o kima na bango yaya. C'est comme ça l'amour, l'amour est compliqué. Oyebite olinga nani pe ko olinga yo oyebite. Papa lobi ndenga atikala na garçon na joie. Na minute o baboyana, na minute o mama za ko se retrouver aza déjà na Kinshasa. Azonga na Kinshasa akoma ko souffrir. Akoma ko lela pombo nyonso bande ko débrouiller nango yango ba voyager ki basala ki voyage ya OK na mboka wana. Mais ko koma na mboka wana mwasi ake ko landa mutu mususu, c'est ça le problème. Mais muto ya landa ki a saboter maman. Maman ba passe lekaki, maman kanga bisaka azonga esusu Kinshasa, azongi na souffrance. Lelo mwasi wana akomi ko benga ye. Ba solola. Ote ozaka mobali nanga, ezaka ba erreur eleka, omoni limbisa ngai papa lobi bo des choses de Nar TV. Tia sujet wana na chaîne na yo bande ko basi ba yo kapé ba pesa conseil. Eloko ni yo okyo loba na kati yao. Parce que déjà bosi boboyana ki yo loba ki batiko ça la chemin. Mutolanda ki a sa ventrier. A kosi maman wana kende so na Kinshasa so endeni esalaki entre bango na bolingo esika atikalaki mwasi akenda Kinshasa ko kenda na Kinshasa retour eza esusté akangami na Kinshasa akoka esu kozonga te akomi kolela yango abandi ko benga siko mobali na oya kala oya memaki na mboka wana ke limbisanga ezaka ba erreur yaki naza mutu boyena boya akomi ko benga neti babongisa me papa bala papa asi azwaki mwasi mususu azana bana papa tudi boye ko solo leza mabete. Mais na ba cadre net ya bolingo akomi ko lukaneti abebisa libota na eto akomi ko lukaneti abebisa bolingo na ina mwasi oya zani na ndako et ça li bien te tala ba erreur to za kanango côté yo vanda ki yo monaki mabe okimi mais na sima côté ga yo kima ki ekomi bien obandi ko luko sala shita sima c'est regrettable yaya ngando akima mbula ne ebale mais Kofi Olomide alobaki po azali na posa pola nzoto mobimba meto yebite est-ce que za ya solo nzoka bakolo baloba boye ngando buzoba akima mbula ne ebale nzoka ebale pe ezaka mai eloko moko c'est-à-dire okimaki oyo kanisaki mobali te oyo landaki okanisaki mobali nzoka owana pe azalaki ka mobali esali mawapasi na soni à vous les claviers conseil ni okopesa mama oyo conseil ni oki kopesa papa yango papa lobi des choses de Nar TV zwa lobela na chaîne na yo bandeko basi bayoka yeba kozala na mobali na yo na fidélité yeba ke via mutu echanzaka boki ko voyager na mobali yaya kolanda influence bato yo okuta na mboka wana te okuti bango na mboka wana na bafaso okuti bango po bayaki liboso na bino avant boya okuti bango bongo po bayaki liboso avant mobali no akoma na mboka wana c'est-à-dire mobali no otikalaka ka ndenge yo mona ete ndenge boyeli lobi pe ko changer c'est-à-dire tozalaka na moi cœur de résistance. C'est ça le problème, tozalaka na cœur de résistance. Maman na biso aboya mobali
alandaki mobali akutaki déjà na ba voiture na banda kuna biloko ya bien mais na suka nango aventure esalami na suka nango na minute oyo mama na Kinshasa akomi kolela akomi kobenga mobali oyo amemaka ye na mboka wana kala ke sunga ngai pesa nga mbongo sala boye ezalaki ba erreur tala ngai nga bolingono ekomi déjà ya kala mobali assez engagé na mutu mususu esali mawa pasi na soni yoka benga Déchets d'Art TV pesa ba sujet to lobela ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché dimanche tozana émission na biso na 19h juste en direct sur Déchets d'Art TV zala on a ba participation na bino et ko sala bien merci beaucoup ciao.